ndena no ndenge nini moto aza na raisonnement ana mayele akena TikTok akikomela mwasi ya moto et puis moto lokola mama si okomela ki ba parole nini okomela ki ba parole mama si et puis boye baki bango ne bazawana basalela ka TikTok na bango mibale nyonso yo okoma mobali na yo omona nyonso yo okoma mwasi na yo omona neti yo ki okoma na TikTok ya mwasi po gagner nini po zwa nini basi ebele na TikTok misuba otika na mutakala moni bango te eloba na ngwata mopao tango ba ya zwa mama si ba misusu bakendaka kelo baza ba yembi ya Nzambe misusu bakendaka baza spécial baza wapi fayaki bo récupérer bango bokomisa bango ba grand kolika mama si bozeli ya sala mama wa taifa ejika mama si na kacha loyembo wana kukule alela en tout cas c'est normal ya batu babia kraka andima raté andima te c'est trop dire za moi si ya biso ba basi to na surprise ma chérie ndima kandongo za waneza jumsu surprise moko yela yo ondima kango te biso basi na biso za surprise en tout cas ngana moni le kwa sika o mama sa kolela te par émotion et puis costume parce que yeso kazo emba zembo ayemba ngona mutemba moko puis alingaka kota penza na muzindo amikoti sikiye penza bimisi kiye ya yemoko voilà pourquoi mama wa taifa ejika nesokola ndi kukula zambanda ya spirit kukula zambanda ya spirit voilà baokunda ache malale kukule azambanda ya spirit ça je vous dis la vérité soko yoki zoto nzembo wana zo kanzoto mobimezo salo cha okoko sipoter ngote c'est la pire mama wa taifa ejika si bato biboye basoboye bakate onyo sobokuma na TikTok amwasi nanga na monaka mwasi na mobali na monaka bino boko kende okomela eli suba oyebi babiloko bele bakomela kai kuna eza babiloko suba komela kai ba fungola misu mobali wana zo utiliser yo fungola misu mobali wana zo sala boye mais pourquoi pas bloquer de commentaires eza na privé na inbox mama wa taifa ejika bonsoir na babonini sur Jika Officiel Télévision, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois na émission la bino les news de Joyce les news de Joyce sera toujours kawana pour nous la bino ba actualité news sera na terrain pour nous la bino rien que la vérité à le côté les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Fabrice, pourquoi pas dire bonjour à Bruno Lumbi Kambongo ya papa, bonjour à toi Kissinger Antoine na yolo na kata Moscou. Et voilà, juste pour vous dire na benga rabino boya toujours comme mafuta na biso et des beautés mafuta ozo longola nguta mafuta ozo longola tampo mafuta ozo longola ba maladie belé ba mikusa na kata nzoto yo mutu o tampo esi ebeti yo mutu oza na souci olata relamba mukuse te ndute bebisa déjà nzoto. En tout cas yaka zwa mafuta na biso et des beautés okozwa solution na ba problème na yo parce que Jika aye kozongisa sourire na bilongi na biso bilonga ba jeune fille bilonga ba mama ba o nyos ba tambola ba bomba relongi na fleur azoko kwa suko kangisa arabe te akomra muta ba perruque po ani ne longe se bébé en tout cas et des beautés zaliwana mafuta ezo longola mafuta ezo zomisa ba bébé mafuta ezo pesa solution. Et voilà, aujourd'hui na analyse na biso alelo en tout cas nous ala na Jika dada par rapport ya ba actualité ya mam aussi par rapport à l'actualité ya quartier lata biso to ara akoloba vérité biso to ara akoloba lokutete na kosenga vraiment derrière la caméra Fabrice fongolela la caméra na yama invité na Jika. Bonjour, bon début de la semaine. Bonjour ma chérie, bon début de la semaine à toi aussi. Bonjour na baito na Jika TV News. Bonjour na bato nyonso balinganga bo comprendre que santé za penza ifandi penza te mais toza toujours na musala parce que souci na biso zali tout ça musala yango na pesi mbote na bafani ya mopa o mokozi tobinga bango bakofifina bakofiete bafana mama si basindilove bafana inosubi batigre na batigre bango tout ya fabricage en tout cas bango nyonso na pesi bango mbote. Et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec Jika, malgré tout autres dérangés, mais na yeka parce que tu as besoin qu'on ait la vérité. Jika, tout as d'abord peu na ba actualité, tout le monde qui chaîne ya Koffi Olomide, ou ils allaient qui bloqué na YouTube, tu y habité jusqu'à présent, comment ça se passe pour tout le monde, bah ça les chaînes, mais apparemment chaîne à cette évolution, mais à que o ya kala. Merci beaucoup. Chaîne Asika ma chérie, évolution za makasi. Webi lelo mikolo soki za lelo ko eza passe za YouTube. Ko gagner ba YouTube ba abonner na YouTube eza passe na nguba te. Faut to ba musicien planétaire
pour gagner ba abonné belé na YouTube. Ba abonné kota la mo pa en espace il y a 2 semaines, aza déjà na 100 et quelques et puis ça me na mutunyo sauté. Voilà. Et puis ça me na mutunyo sauté. 100 et quelques abonnés ezateke ezaka olalo la muki ba etete. Eza bato balinga kayo. Balinga pe ko landa musique na yo. Yango ndo moni ba ye. Et puis nenga ya nsaki ko kule depuis le 15. Yeba ke yango pe EPSPK bato. EPSPK ba abonné. Et talemi nde toza bozo ke de kushite na 1 million d'abonnés. Voilà. Donc abeti maman na actualité, abeti maman na loyembo. En tout cas, rien à dire. Nga nazomona kutu kuku le wana, il faut kota penza na banzembo oyo esengeli ezala récompensé façon makasi. Mais babi na kati ya kukule to kota mama kala kati ya actualité aussi. Babi na kati ya kukule apparemment penya mama si azola kisa mokili mobimba comment alingara Koffi Olomide na e. Yaya kola kisa bolingo na weza pasiter. Eza pe problème te ma chérie. Surtout soko yebi ki aza wana. Eza bato mususu za principe na bango balakisaka te. Eza mibali mususu balakisaka. Mais ça va me souba la kisaka na bango te. Mais bango boko la kisaba ko yeba na kaka po bango nyonso za couple star. Mobala za star, moi ça za star. Mobala za légende, moi ça za star. Ça veut dire que nous za couple oyo eza fondé na base ya ndule. Basiliki na ndaku so ba komi na studio ba osolola. Basiliki na studio so ba komi na ndaku ba osolola. Donc c'est normal mama si na kacha loyembo wana kukule alela en tout cas c'est normal yaya bat babi kraka andima raté andima te c'est trop dire za moi si yaya biso ba bas to na surprise ma chérie ndima ka ndongo za waneza jumsu surprise moko yela yo ondima kango te biso basi base na biso za surprise en tout cas ngana moni le kwa sika o mama sa kolela te par émotion. Et puis costume parce que yeso kazo emba zembo ayemba ngona mutemba moko pi alinga ka kota pena na muzindo amikoti sikiye penza bimisi kiye ya yemoko. Voilà pourquoi maman Jika obi côté a déjà kukule wana na clip na nzembo mais non babi que maman si asila tende baba ke sidi le cœur asila apparemment on a senti vraiment l'amour na kata nzembo wana bandoki maman si asila te mon papa asila te ba osila ndenge nini omoni Paulo baki mutu wana asili akufia ya tango mutu wana zo respirer ato kutie yo moni na musika osenga mutu mbongo leka ya oyebi message ya suka nzambe na opesa na vina yete Koffi Olomide asila te aza légende a créé musique, a créé ndoule, a créé instrument, a créé rumba, a créé bateau, musique qui tout actuellement ya Congo il y a qui dit Koffi Olomide dedans. Musique nyonso, instrument nyonso ya Koffi na Congo tango zo yo kango ki Koffi Olomide za dedans. Amuto fanda ko sokoda refutie, imiko refutie, ba révolution culturelle ba futie. Ok, penazo azozo ba ministère affaires culturelles et foutier. Amuto fo banda ko recevoir ba biloko epelé par rapport à musala na yé. Mais Jacques Goubala boy quand va be Koffi Olomide za légende té, mais là tozo koma na histoire à légende toé ba té to koma wapi. Po ngana buti ko saboter Jean Goubala té par respect. Mais Jean Goubala ya za légende na loni. Aza loko aza légende na biloko ayi koyemba pa yeba koyemba ngo bandeko bolimbisa ngapo muso kolo bakeno o dénigrer ka batu muso pona mutu muso koyemba ya modèle nini impact nini Jean Goubala sala to ngana ebi Jean Goubala za comédien mais la ebeli na musique te tinenga kota na musique ngai elekela anga tinenga pena Jean Goubala kota na zamba lola zoka nga yo ka ba bomba na yebi Jean Goubala en tant comédien. Mais comment bomba Antonio qui tango so yo kango so kango za alanga nzembo penda musicien ya moyembi icône za loka kwanza wana ndeto yebike même na France mondela zu créé na ye aza ko faire étudier na cours ya musique ya loka kwanza na ba étudiant na kote wana nde icône ata lelo anuni ata lelo alembi mais a contribuer na musique ya mboka na biso ondima a sali musala na musique na biso mais Jean Goubala soka akoka kolobango eza na
cadre ya haine ya na cadre ya bondo ya na cadre ya motema mabe rien à dire parce que nga kotala moto lokwa Jean Ngubala jour ata moko te mopa walobela ye mabe jour ata moko bawelela eloko jour ata moko te baswana neti Jean Ngubala asinteresaka na makambo ya mopa opona nini abwakelaka mopa bambwakela mpona nini azaka na point ya soki likambo ya mopa eleki aleka na mpona nini est-ce que azaka sire que succès eza nsima kofi olomide soni mpona ye parce que normalement soki ozopense ke kozala na yo eza nsima ya moto eza soni créer yo moko mpo yo mpe babetela lisolo mpo yo mpe koma mpe kofi ya Congo voilà. Voilà, on va qui vraiment maloba ya Jika, c'est par rapport à ba analyse na biso lelo. Jika to kota vraiment na actualité, to ebi que mama si azara na compte TikTok na ye ou sala ba vidéo, ba fan na ye pe ba kenda ko sala ba challenge par rapport ya mongongo ya mama si mais to lali to la miki ko follow mida sala émission o azolela ke bazolinga mama si na kata TikTok. Mon pa comme kolela mama si na ya comme na risque to comme Jika. D'abord soki eza na mwana mobali to eza na tata o azosala eloko ya bongo place na ye eza enfer place na ye eza ndoki oyebi bien otia ngo na motu na yo ke mwasi aza mwasi ya motu peu importe ba compliment okopesa ye peu importe ba éloge okopesa ye en état mwana mobali zala na limite c'est une femme mariée ce n'est pas une femme ya libala a mwasi ya motu likolo na waza mwasi ya légende peu importe oyo koza nango ekopesa droit te osaba n'importe quoi tia na motu na ke motu aza légende na ki légende ne je dois respecter sa femme et femme na eza star et bandina no ndenge nini motu aza na raisonnement ana mayele akena TikTok akikomela mwasi ya motu et puis motu lokola mama si okomela puis okomela ke ba parole ni okomela ke ba parole mama si eza mwasi kitoko boye baki bango ne bazawana basalela ka TikTok na bango mibali nyonso yo okoma mobali na yo omona nyonso yo okoma mwasi na yo omona neti yo ke okoma na TikTok ya mwasi po gagner nini po zwa nini basi ebele na TikTok misuba otika na mutakala moni bango te eloba na ngwata mopao tango ba ya zwa mama si ba misusu bakendaka kelo baza ba yembi ya nzambe misusu bakendaka baza spécial baza wapi fayaki bo récupérer bango bokomisa bango ba grand kolika mama si bozeli ya sala eloba na ngwata mama si na bosa na kate na yakanda moko misinga mobimba na maboko na yo oh là là sembo mon bonheur mutu oya zaka na mayele pas zaka na sagesse soka fanja bandiko yoka mon bonheur au comprendre que mama si ayemba vina ye mobimba na kufi mama si ayemba vina ye mobimba na mopao mama si ayetala vina ye mobimba abomba eloko te abomba na sima ya mutu te alakisa penza que non ça c'est la pire vérité ozolana comment se fait que yo mutu za mayele okoki obanda kokurir sima ya moto et puis ata mwasi quand même tozala respect ezala mwasi za mba kitoko mama ezala mwa mbali okomi bandeko tozala na respect okokomela moninga no mwasi et puis surtout mwasi aza mwasi starte tozala na respect soki ye moko moto akomeli yo d'accord wana oza na droit orépondre ye mais na ndenge respect bandeko yango na bato ebele bazala bien éduqué te baza bamal éduqué. Oh là là, mais c'est normal aussi qu'au fil fallait la bisson à l'élite parce que quand on déjà bon ils déjà qu'on les on dirait la confiance biboye basoboye bakate onyo sobokuma na TikTok moi sinanga na monaka moi sina mobali na monaka bino boko kende okomela eli suba oyebi babiloko bele bakomela ka ekuna eza babiloko suba komela ka eba fungola misu mobali wana zo utiliser yo fungola misu mobali wana zo sala boye mais pourquoi pas bloquer de commentaires eza na privé na inbox eza na ba commentaire te fungola misu mobali wana zo sala boye nyoso wana monango ozolana akebisi acha bino na avant hier lo bangana sala live dimanche avant émission wana lekanga na lobaka bino bato bozaka na ba courage okendo komela kama masina boye bakeba kam nyoso bokoma kuna mopa wa mona ngana sala live na moyi mopa sala émission na buto lobi likambo na lobaka yango e banana ndenge atoza ataza abonné pa na yo
yo kozo courage o komela star te tika star a komela o komela star net makanisi ya bomba ba idée na yo bomba ba idéologie na yo tika star ya vers yo et le côté na star luka yo ezali tika star ya vers yo tango ko ya vers yo soku yo ko répondre voilà véritable éducation na kongo na biso to koma na biso ka ba frigère to ba kata sens pe utilité ba star te ya ko koma mutu nyo so koma na facilité o komela star na internet na to komela mutu na te mo pa wa tika mon pas à passer des messages à lancer des messages à l'obi boye ba kenyo so salaka na yebaka parce que TikTok wana mingi pe muto publier vidéo que ça mon pas so boye ba oh là là même ba mon pas abimi yuma net na love ba bon na la TV fallait ba si ça on a katanda oh les kama aussi ça katanda ko za place wana te et le copain mon pas l'obi ma place wana za te oh l'obi bon za batina te un peu maïle te non mon pas yebisi mutu que non tala neti bozo kendo komela mwasi na nga na TikTok akomi pe normal alobi yango pe à l'aise azalaki pas à l'aise azo expliquer mais tala neti bozo ki komela mwasi na nga na TikTok ata bino moko akomi yango neti azolenga te nete ayebisi nde yo moto kendo komela mwasi bango baye kuna ozala mwasi ozala mobali bakomela mwasi ya moninga te surtout pas okaza star tala omoni moto bosola ne bien soki aza abonné pa na yo s'intéressé pa na yo aoya na inbox no na TikTok atikeli yo numéro na WhatsApp ayebiso ma chérie numéro na ngai yango biango yebiso ma chérie sepesa nga numéro na yo wana nde na bana basi abo bandi osola na bino na ngana na TikTok so okomeli nga eza TikTok eza messenger olela otika lozwa réponse na ngata ka aide beauté onda koma kosala ke mon ata message nga okomeli nga na TikTok ozela nga na répondre oh lela penza na maya miso na otika ko répondre yote messenger na salela ngo yo kama wana passe alors y compris moi c'est abakia moi so atonda mana charisme atonda mana ba caractère atonda mana ba makambo ebele na kati okendo kubela moi c'est kuna ata mama siango pe ta mususu pe mopa muto amoni te mama siemo ko muto alobi ata yo moi so za na caractère ayebisa muto bango mibale na babomba na eloko te bango mibale ba mapasa muto bomba mingi eloko azate bango mibale o alobaka o alobi moninga yoki bango mibale babomba na ka eloko te baza ba mapasa mopalo ya malonga aza na grand H droit pe devoir na yezali ya kobatela mwasi na vie. Voilà, nous sommes toujours avec Jika par rapport à l'actualité et puis par rapport à la vérité. Tu sais, Rabino Bisso à toi pour éclaircir, toi quand la vérité, tu finis raté. Place ma beza, tu le bas ma bezali, place bola moïsa, tu le barambola moïsali. Jika tozo qui peine à ce cas émission, na biso malé malembe. Par rapport à lobby, avant maman si abanda kosikate, mais le lo maman si a commencé l'effort ya kosika. Ezani ni kofolo mida chaye kimia. Ou bien, ezaki ba je mon banda ko jouer avant bien comme nani yango afanda na mama si mingi ya sekate. Ou bien zara ya TikTok, ya Facebook, ya YouTube. Nani yango afanda na 2 jours 3 jours. Abeta pe isola sekisa ya sekate. Oh ma chérie. Yo tango ye. Depuis to banyo sola no mona ngana seki. Non. Non, c'est quand même un banana dans les vidéos kabona bandiose. Mutumsi fa kolo bakeno me wana abuda bato. Mutumsi kolo bakeno ba ba yebi ba yebi ke Jika za mama social. Ba yebi. Siko est-ce que ça na tout temps moi ça na moi si fois ça na charisme. Moi ça na paniquer. Moi si fois ça normal. Eza lisolo pe ko pe sa melo ko sika. Mama si a seki anniversaire à l'occasion anniversaire na Yesu Christ. Basali basi pitié aseki mutu nyo sa moni de nazo sika famille na yo mobiliser la kiwana ezaki occasion na le vide femme atonde sa na charisme abando sera kala pamba esale mi bongote ezala bongote aseka ka so ba émission ya kala omona sala pe émission ba poser pe question mona aseki ko sekane charisme ne banda depuis bo mwana yaya ya motika toko lisabana na ba charisme na yebisa mwana nga mwasiko Mota charisme. Moninga, nana charisme. Charisme nangeza kate forcé te. Eza naturel. Nana charisme eza naturel. Yondo koyeba ndeni ozwe la charisme nanga. Boudage yomoko. Lolendo yomoko. Naza na lolendo te menana charisme naturellement na bota na bima na mona libumo mama nanga. Yongo na bisana bana nanga ki une femme il s'agit de charisme, caractère, comportement. Alors moi si
donc pour na bango selon ndenge jugement bapesa mama si donc akosekane partout bafanda pe na ye bafanda te alors batika mwasi batafanda kimia wana eza kutu fort débat. Voilà, question sur Kapoto Kabona. Il y a une partie de vidéo, où ils ont tamboulé, circulé. Quand faut l'omidé, en train de danser avec Mamasi, mais Babi Mamasi, mon libaya wana na tila ke fleur wana yango mona na era ko bina bazo ke développement en collecté avec mon pa ou Babi di fleur à libaya wana za problème. Quand c'est ma comme anniversaire c'est les cas qui. C'est les qui te jika ezaka anniversaire c'est les cas qui. Fleur Oeza Ao, ba vrai couturier, voilà. Ba vrai modéliste, bato ba yebi kolaka, ba yebi valeur et lamba mama sialaka, ba yebi valeur et loko ba tchaki, ba yebi valeur ya pano ba chia, ezaka ba wala bato wenze, bato ba na miso do ba mona kate, ba ngonde ba zawana. Vina bango ya kotala ko critiquer ko ba n'importe quoi ko juger bato modèle wana nde ba ko fanda pe ba juger habillement ya mamasi parce que muto anormal sans nae travailler a ko juger jamais habillement mamasi parce que elle était bien habillée pour aller loin elle était bien habillée d'abord en sachant bien mamasi. D'abord, Mikolo Kutundo Mona même na podium à Komobina. Avant, Mamassi Abando Binate. Ce comité Sikoyo, ce comité la période en Tayangwasuma, Mamassi Azonga, Kafandi, Mopa on a ba danseuse ba Komobina. Na ba musicien ba Komobina. Ce comité, ce qui place à Rumba, à Oya Cherumba na ye, à Kati Lumba, Kati Loketo, Kati Loketo. Ce comité a place ya Koloba, que no place Oyo, nde place Oyo, que no, Ngwasuma Sikoyo, vidéo Kola Kisa. Caractère, comportement. Ok. Classe. Mon classement. Classement na premier niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Yes, quoi, souki sa classement. En tout cas, on va comprendre. Il y a vraiment souki sa classe. D'abord, moi, si à ton combien si comme on est peut-être bazo bina, yaya tu peux jouer. Mais aux bina, mais mon tout ça, ça dit. Cette femme-là a du charisme. Hein. Okay. Cette femme-là, vraiment, c'est une femme. Hein. C'est ça. Cette femme-là, elle mérite. Hein. Et ça, c'est bisika batinyo si on bandi ko pumbo lokola. Ngembo mutu. Na cheza ba orchestre nyo so bino, beto bini. Au fond de la mobile, non. Tu ne peux pas trouver ce genre de choses chez cette femme-là. Tu ne peux pas. D'abord, nous avons un simamouké pour la chaîne ya Mopao. Alors, chaîne YouTube ya Mopao ya Liboso, ils ont 1 600 000 abonnés. Lelo, tolinga ki to na jata na ba 2 millions. Viba clip Mopao a côté ça na chaîne wana. Viba réalité. Autrement, vous voyez que na vie muta osala yo mabe azaka musikate. Muta ko sala yo mabe za muto aza pembeni. Yango na mokili to za la vigilant na makambo ebele. Na tangi vraiment komba mutu te mais en réalité chaîne wana bato basali ke ba détourner chaîne Mopao ezalika bato bazaki proche, ba bazaki na ba mot de passe, bazalaki na ba biloko ebele. Mopao a pris une chance. Dans l'artiste musicien à Minichoyo, pour qu'il ait 1 million d'abonnés et passer à 2 millions d'abonnés, c'est pas facile. Parce que chez nous, on a des Minichoyo. Bapesi yango mutu mususu. Oui, bapesi batekeli yango mutu mususu. Baleli yango mbongo. Et puis ceux qui batekeli yango mutu mususu. Fin du mois bakoli musabilo konyonso. Lokola bazana ba coordonner c'est que baza pe na ba compte bancaire. Fin du mois pe bakoli yango pe mbongo parce que ça qui chaîne artiste. Alors c'est que va supprimer bakamati chaîne ba pesi batekeli à étranger mon komo. Osola. Ba côté que lango peut-être congolais te. Ba côté que lango à étranger. Alors ko tala ndenge Mopao betili solo. Aussi ko ebi ke no bo skoke mutu. Mais en même temps bozo senge mbongo. Basenge mbongo liboso. Basenge mbongo. Fuko tali ba montant Mopao beti de ba biloko wane ko kende pata ba 10 000 euros. Oh là là. Apesa ki kaka po ba bongisela la chaîne. Ozolanda. Apesa ki kaka po ba talela ye. Mais malgré tout ça et simbité. Donc mutu azaki simba
atindaki bato wana ke bolimwisa chaîne mutu nde tunami na bamusicien na bato bana Congo nani akotinda bato balimwisa chaîne ya Koffi et puis n'intérêt nini bato wana fo bakende po balimwisa chaîne eza mutu na très important et puis mutu wana akoganye nini soki chaîne ya Koffi olobite ebungi il faut ezala mutu atondisami na haine mutu alingaka vie ya Koffi te mutu soki amoni Koffi ye penza yoki pasi na motema parce que okoma na niveau ya komanipule bato okoma na niveau ya kofuta mbongo bato wana bapesa yo quelque chose okende ko détruire chaîne ya mutu. Ça c'est la sorcellerie ma chérie. Ça c'est la sorcellerie. Ça je te dis la vérité au nom de mon Dieu, c'est la pire sorcellerie parce que nga eloko mutindo wana nakoki jamais ko accepter ya mutu. Jamais mutoki ya mutu yaya yo kende kolia ngoka dans le vide bon mutoki ya mutu o salela yango dans le vide non et ça les makate pe kotika la kosalema te eza penza bondoki donc o salele yango pona nini po mona ki musique ya kala na musique ya lelo koma ya haine ya lelo koma ya bondoki et puis Koffi Olomide asala bino nini po bokoma na niveau bo sala bon a créer mususu po mona ki aza geek a créer mususu po mona ki aza leader yango wana bientôt 200 000 asali forte acheka banzemo kukule yango nezo kende emio na chaîne ya sika yo muto tindaki bato basala wana soki eza yo soki eza ye mekana mukosala totala soki ya yo pe esali ebeta bongo te parce que mutu wana ye moko aza conscient que ekosimba te la famille méchanceté efutaka te mutema mabe efutaka te peu importe manière eza lokola mutu oleki ofingi mutu au toucher personnalité à moi. Après quelques jours, au leki olobino ba futa kinga pona finga. Yaya, c'est faux. Et puis muto fingi, peut-être muto wana sunga yo mingi. C'est faux. O finga ki na volonté na yo. O finga ki na choix na yo. O finga les sous soleki te batindenga. Oui, sous deuxième fois, troisième fois. Te batindenga. Et va pesa ke ka mbongo finga. Non. O finga ki na volonté na yo, o finga ki na choix na yo, o finga ki na motema na yo na mapanze na yo, yo moko yeba ki kende na zaboy nazo finga nazo loba makam. Et puis loko tinda ki oleka parce que na kati na yo ozana haine ya makasi envers batuana. Ya na vinanga. Nazoloba na caméra na ko limbisa mutu nyonso parce que nazaka na na place mutu te ya mais mutu na ko poussa ni saye pembeni te ya mutu abebisela nga réputation. D'accord. OK. Mutu abebisela nga réputation ko bebisela mutu réputation ezani ko kosela mutu makamba. C'est ça. Mutu abebisela nga réputation yaya a créer les solo moko boye ya lokuta mutu wana fandisa betala mutu lisolo ya lokuta okosela nga likambo yaya même okitisi likolo yaya na ozana eni na yote mais musika c'est de la même chose bosala ndeni oleki obebisi réputation ya mutu ofingi mutu likolo nango olingi oye kosera chete nga na okokati je vous jure. Mais ko bebisela nga réputation nanga réputation basomba kango te mone ko Koffi Olomide bato ebele na kamwa lelo Jaël azofungola na monoko na ye ki batinda ye est-ce que oyoka benjir Jaël abimisa na monoko ne pona Koffi oyoka benjiro Jaël abimisa na monoko ne pona Koffi Olomide mais lelo yaya tant na yoka boy na yoka kele posana sanza oloba makamnyo soloba wana tala afinga Koffi na ngele afinga Koffi na elle ata bapesa yo ba milliards solo bibi keno likambo na oloba eza lokuta eza pire haine likambo eza ya solo te likambo eza vrai te na ndenga mabete sala te na ndenga mabete ya atande ba bebana ki kuna alinga tanga komba mopao te parce que nga e sotisaki nga motema na nga na ndenga osakala te. Ah oui. Non, souk ça pour nous lancer message. Au moins place va finir à Koffi. Place va finir à Mamasi. Mutu wana objectif nezalani. C'est ça. Batu baya otali. Ce qui ont partagé la mission wana. Et ça nous a fait na Koffi, ça la fait na Mamasi. Ce qu'on a kosunga na visibilité. Ba émission ya bato ba salaka, ba soutenir pe bazali ko soulever artistes et musiciens et c'est bébé. Yaya, tu n'as qu'à passer. Tu n'as qu'à passer
partager yaya ba émission ya bato omoni muto akozo émission mususu atiango na Facebook mutu mususu akozongo atiango na story na ye mutu mususu akotiango na TikTok na ye ezali façon ko soulever pe ko tongo l'artiste na dans le bon depuis to bandi na ndenge to sukisa on a insulté qui to fingi nani to toucher kongo nani to zaka tout autour ya ko felo ndena ndenge to sani to si vérité quand des hommes na mnoko na biso cela veut dire que yo muto partageaka olobi ke naza fan ya mama si fan ya mopao fan ya inosubi fan ya ok place bazo finga kingando partager ozali ko contribuer parce que mutu wana biti na eza visibilité tango yo partager osungiye na moral na ye voilà qu'est-ce que toi tu peux faire eza obeta kara ko soutenir bato yo ba soutenaka muto yo lingaka lokwa souci na yo ezali oyo kate ba finga ye malamu obetela nga lisolo wana na monoko ke otindela nga lien wana de sona moni lien wana eza loko panzinga makila tala otindela nga lien ba finga mama sitala eloko finginga na ndinga mabete je bouge otinda te otindela nga ngote expliquer nga ka ajika na otula ndelisio moko ya bien taking eza nani eza alobi boy oui batindela biso peut-être pour na conservation eza okotaka na lien mususu yoki makamu mususu ko okoko sipota ngote pona bato lingaka oyoka douleur moko boye impossible lobi non je ne vais pas alors poto kende bien na kosenga na nga muto atindela nga émission ya mopao ezalaki clair et 100%. Émission à kitoko makasi. Bato bakoka kozwa ba polémique tout autour ya ba émission mopao bakoki ozwa polémique te. Bakoko ozwa eloko te parce que ça la ki émission na ye clair, motema kofungama, mopao atikala ozala. Mopao amuto amolimo. Nena oloba boye bato comprendre. Mopao amuto amolimo, cela veut dire quoi? Mopao na kati na ye sévérité. Azala brutal, azala muto akanda, mais mopao ye akoya yebisio 4 vérités. Hypocrisie eza pasa ya ndoki. Muto aza muto azotambwisa man esprit. Muto azotambwisa na lumière na esprit mususu atambolaka na lokuta te. Atambolaka vera. Hypocrisie eza mutu ya mabe. Sasa vera na ye wana yango nde salaki bato asani bayina ye. Voilà. Akoko bombe loko te ayebi ki osala ye mabe moya bombango ezate yango moni annoncer pa ayebi si yo yaya yo komela mwasi nanga yeba ke na monaka yo komela mwasi nanga et pas rappeler bazala kombe pourquoi le loka via mama sinde comment ko Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci. La Binoles Mozaki Wanaponota, Jika Officier Télévision. Merci à toi derrière la caméra, Fabrice. Jika Mou de la Fanayo. Message nous recoupé ça. Na bateau nous soit l'ingaka. Mama si ba oba okobanga bapi. Mama si ba komi kolinga. Mama si a komi discussion na katanda kwa mama si. Batika li kolobaki balingi mama si. Balobi bien mon père balobi boy bokomo komela na mama si bokomo komela na mwasi na ngana TikTok mon père balobi te ke balingi mwasi na e bato batika ko déformer makambo abi bokomo komela na mwasi na nga ko komela ta mususu za bonjour madame ko komela ta mususu za madame boni alobi eloko te ache na bato na mutu na bango ke bayeba ke no bokomo komela mwasi nanga na monaka yango nga pe n'interpeller ozala mwasi ezala mobali aza star tika star komela yo c'est très important. Deuxième chose pour chiter oyeba que c'est depuis les 15 que Koukoulé eza déjà officiellement na chaîne ya mopao mokonzi la famille Koukoulé na kokitisa soko yoki nzembo wana tala nzembo wana na ebite za nzembo mwasi na mobali bayembaki yango ndenge nini basalaki yango ndenge nini ezaki composé na nini ezaki basé na histoire nini nzembo wana ezo mérité disque d'or disque diamant. Alors pour y arriver il faut bokende ko streamer ce qui boye éviter la famille streaming est très bien que otali loyembo ke ko streamer ba streaming wan ce qui comme 15 millions de streams ya mutu wana zana tina azura azala récompenser na disque
loyembo wana émérité ezwa disque d'or loyembo wana émérité po émérité yaya faut bokende ko streamer nga nazo expliquer bino ya so boyebi te faut bokende ko streamer bo beta 15 millions de stream bozwa tozwa couronne ya kukule la famille eza loyembo ya ale ekokani na banzembo te ya rumba ya Koffi Olomide vous avez parlé vous avez est-ce que boyoka kukule boyoki Koffi Olomide ya ebeta mbuzu na aspirine c'est ça oui oui sokebite ekolimwisa pe aspirine voilà tala kukule asomo epe sota zwata oyoka kukule zwata oyoka yango tala ebeta tolo na aspirine yango na yebi bopesa yango chance bokende ko streamer bopesa yango ata disque d'or na loyembo ya kukule okopesa yango chance ndenge nini kende na tobeta 1 million de vies tobeta 2 millions de vies tokota tokende ko streamer la famille ça ne coûte rien la famille surtout bande ko rabiso bazali banda boka ça ne coûte rien bande ko na yo bayaya na yo soki boyebi ndenge ba streamaka te ba demandaka bakosala ndenge nini bakola kisabino nini basalaka pour pesa ba nombre de vies ya loyembo wana mais sokola ndi kukula zambanda ya spirit kukula zambanda spirit voilà ba okunda ache malale kukule azambanda ya spirit ça je vous dis la vérité soko yoki zoto nzembo wana zo kanzoto bo mezo salucha okoko sipoter en monter c'est la pire vérité merci je vous aime allez aussi vous abonner na chaîne ya Mopa Mokonzi ya Sika Koffi Olomide en tout cas bokende bo s'abonner la famille avant de commencer semaine wana il faut abonner wa comme na chaîne wana 200 000 abonnés abonnez-vous aussi na JK TV News bande ko kala tête au pesa 2024 au revoir donc na osenga yo avant de commencer en 2025 to beta na mois 20 wana toka bwana nango tokende nango to sala ngo dada bino moko boyebi ke JK ya makambo so neti boye JK za ki penza santé kitoko te na sala émission na onimba mais comme un certain moment na moni en onction divine et côté linga donc na zui na mikoti si na pona ngamoko na lobi ke no maladie zala na nukuna ale yo fanda na pesa o nazo pesa pona zo ka batebele ba oloba penza kitoko te fona expliquer linge tape le sac en émission Mopao et beti kitoko asololi kitoko Mopao a dénoncé ingratitude na nzela ya bananga nzembo Mopao a dénoncé makambu ya mabe tala ngana koloba mingi te mais Mopao ye moko asalobaki bo pesa ba président orchestre chance bo zala malamu la famille bo viser kaka biloko kwa mokilité ba président na ko ba koma lelo o baza ba travailler makasi alors a dénoncer makambo belé alors asaleli ngona ndenga kimukolo aboya kituro polémique mais muto maelo azana maela salini à comprendre merci beaucoup Mopao songa mbeli quadramane rien à dire merci beaucoup na maman si la reine mère merci beaucoup na bato ba soutenir bango tozali ko banda ba joyeux Noël kalate to tombeli bino ba bois joyeux Noël na banda kuna bino ba étoile ya JK TV na lingi bino mingi lo sako na bino merci na Fabrice Mande merci na yo merci beaucoup JK et voilà merci beaucoup Nabino JK officiel télévision abonnez-vous massivement ce que monsieur faut partager ou liker ou commenter il y a un de Sarah que Moussale qui est toujours les bossos et voilà je dis encore merci à Bruno Bibi Cambon ya propre merci à Kissinger Antoine merci à Golf Kizo la dégâts matériels notre président merci Nabino Joyce Tumba autre Madi Benzema de la presse Zara Kaka pour nous c'est Bino Moussala ngana bino to kuta na monsieur Sika bisous ciao